ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Kokota makambo na biso kotikala na bobatela fils mukoko mabongo makasi. Zoé Kabila n'a pas de leçon à nous donner. Soki bolingi to kata contrat à la cash FCC, bon continuer à déclencher. Voilà, merci beaucoup. Dans la ABC One, nous avons Mobimba, ça va pas Labino. Si tout ça toujours na IDPS, c'est na 11e rue, na Kinshasa bien sûr, bien entendu. Donc toyo kozwa ndenganini ba organiser matanga juste là. Mais na lito sona l'enfant prodigue oya kendaki mazonga nanda ko fils mukoko boto ko l'année dernièrement à se déchaîner qui mais le là comprendre. Neto sona yemoko bonjour fils mukoko. Na se déchaîner na kendai wa. Merci beaucoup fils mukoko. Bah oui, mais hier quand même au Salaki moi monter mais le moni c'est bon on a bien songi songi na lende libanda na cadre ya ba poste ya ba parlementaire début le quoi ba lobby ba pesa ba poste na zongi. D'accord fils mukoko ozongi ndako na yo moi impression de ni le ba yambi yo bien CGRC capé à présenter de ton moni kutu au Fukami moi impressionné na Fukama Kinde. Impressionné ça. Les militaires présents, na minute on a comme leader na parti o bien. Les militaires présents la gloire, ngana maman na politicien. Bateau ti babanda o kanelanga. Il fallait na sengara bango pardon pour bazongi sangala. Sengi nani exactement? Sengi base ou sengi CG? Base. Ngana go senga Kabundi pardon ande. Kabunda za collègue nanga. Na omone lobby to solo là. A lobby nanga vient demain dans mon bureau na parler. Yo obangi no base. Batunde baleki munduki bomba atomique na makasi bango. Oyebi bato nde bakoma okanelanga. Père moi yebi sanga yo zela tokolia. Na komo la sala bando to mabe na sengi bango pardon. Ba maman na pe omoni na sengi bango pardon. Nga na zongi parti. Boti kangala ba polémique ezanga tini. OK, ce n'était qu'une parenthèse. Alors, tu mets solo ya matanga ya papa Ezoya, oyo kokoma les 30 awa. Mais moi nous pour ezali par rapport ya héros. Ba politicien misusu bazolo ba ke il n'est pas digne d'être appelé héros. Nani Zoé a politicien. Mutatega ba kecha a politicien. Bien bolinga ba gouverneur quand même. Ya banane. Bandima. Roza Tanganyika. Alongwa kuna. Mutaye boloba te bino boling Zoé Kabila so ameki ba omona ba yebi te na okitele na Tanganyika en caractère batanga baniwa Mobutu batanga bazo biso muto sala o babengi kombo na mboka Samba Bola ngana sala kombo na mboka oyo papa nanga zala politicien te mais na komi na marque moko boye lobi so na boti Junior Mukoko mwana na awando tambola na mboka non na bota te nazalai na komba na bota mwana bakanga ngai mwana bana baboto facha yebi sanga boye oyebi ke nazobala kala fachi muta pare nanga fachi. Pourquoi vous prenez un moment au bala parce que Facha comme ayebi sanga depuis opposition. Luka moi si au bala mais ba gaz tellement les cas trop na banda ko kipe makambo basi. Mais nazo luka basi toi poto bo sepe na bo benga na bala bi. Fils Mukoko matang les obima, c'est vrai tout sur la par rapport il y a ninga wanabi est-ce que critère nini ko sala ke mutu skwaza la héros parce que moi doute ko sala wana on rappelle bien sûr s'attaquer na mutu a tenir ba propos wana mais non seulement mutu tangi il y a eu beaucoup d'autres personnes oyope ba ko mona ke ils sont pas d'accord que ba tia héros mais akufangina na maladie na voilà omoni biloko ba oloba ya béro
biso utwana bezo beroba comme ebelete. Tshisekedi aza o babengi ordre national de la démocratie. C'est-à-dire Moutakou fait la démocratie na mboka yewana. Zoé Kabila n'a pas de leçon à nous donner. Soki bolingi to kata contrat à la cash FCC, bon continuer à la déclaration. Au moninga na zone permanence. D'abord makambu na bino bokenda ko sala biso to linga na biso ngoto. To kosiona ngoka. Et puis ça biso bando to mabe. Biso fallait bino bo na kasho. Fils Moukoko, par rapport à Yamatanga et à Kono Tshisekedi, il y a eu certaines déclarations, entre autres Maman Bazaï Babaki, Kozala Namatanga, on a Twitter, na yena landaki, Kozala Namatanga, ils ont le rôle insulte na peuple, après ça ils ont confiance en Nini. Maman Bazaïba et la Moukoko Bimanabi, réaction nous allons. Karaba la sorcière. Mais wana moni kindokineza makasi. Soka royata yena ete. Tozana Maman Lupetu. Et Bazaï Bazanani, Margaret Thatcher, Larry Clinton, et Bazaï Bana Yebinga bien. Webi que Tobanda IDPS na bamo. Batuwana na benga e Karabazom, et Bazaï Bazanani. Alukana mbongo ne ba ibagi na sak. Babilo o moninga soto sola tunanga makambo ba pomba o sala. Makamba 100 jours nazana taya orepo Lelo to lobela matanga sikola matanga wana la samedi wana est-ce que bato la muka pe ba ko ya Martin Fayulu azana droit pas ko niata matambe na stade c'est un citoyen congolais ayana mais aya kuna na espoir bien pour moi na zala wana yo ozelo ko sala ni Fatigu na pekisi alela. Matanga ya combattant balela rati. Na ozala na teni na nga o retira fati na Genève. Batu balobi to la. Bokomona ngala pe bokomona ke mukolo IDPS yewana. Pe fatia yebi ke ngande mukolo IDPS. Alobi ke na salate oyebi tin. Na minute bo mona so bozana interview bo zwanga wa bon na éviter maka baya na ba matanga n'espoir bien mais ceux qui baye ko banga mingi zali pas to interview ki ndeko moko bo ya lobi ba ko yana bango mais ba un jour ne pas ba combattre ba ko banga kabino o mona ceux ba moni o boyo longwa ba bango ba okanga ba combattre. Est-ce qu'on a déjà maîtrisé la base? Mais vous avez déjà le pouvoir, il faut vous attendre discipliné, il faut garder du temple quand même. Pouvoir et lobby. Yo moninga na dit. Moi vous avez discipliné. Problème est que lobby matanga boya n'espoir bien. So boya n'espoir ma beto obi misabino na matanga o ba bengi mani militaire. Espoir ma be ezanengeni parce que ba roya matanga ndé muno so ya. Bazo boule ba ya olia gaz na matanga. Yango nde na lobby ba tutu ba okota nga na okota mutasuka. Bien ba parlementaire début. Alors bana baza invité en fait banani ba sengi ba yana na ba longwa. Kabila oya. Ata président Kabila. Ayana matanga yo na bomoni pe bo. Na ba leki no bakata ba kwa fana Jeannette ba oya. C'est vrai. Bayana bango. Mais mokonza afati oyebi Moïse na momao. Abengi nga na chombo alobi merci beaucoup na zongeli Dakar oza si onenge Martin alobaka ke penda président Fatia koti ye pa telemi kasi yango nde tolinga aboyo telema Fayulu bamona ye combattre d'accord merci message à Souka pour na moi ordre dans matanga bato baya ndenge nini et puis na baya na esprit nini pour matanga ezala bien nazo organiser na ba combattant na zongi ka lelo na salagi 3 mois ya rébellion na zongi nanu nazo ba donner na ye baba nani ba protocole banani na mona pe famille pour na expliquer ba on Tshisekedi aza ya famille te ba biloko ebele
nazokende koyebisa bango makambo mais bazokabola na bapolo en attendant toyeba so bapolo esili baimprime mosusu. Un message mon particulier na baimboka o baza libanda mboka diaspora o babande pe ko lingayo bien que moi munungu noureyaki c'est vrai parce que fils ni no koyisa bango message moko ya paix. Bato diaspora na zongi na parler libanda palo esili sa bato neti mubaki. Après omoni na parto après Fati ezangani. Oh. Ana bat. Ngande naza na batu na parti. Mbote na bino tu bolinga ngai. Bon, je suis un peu bafuka misinga trop. Bon, je suis un peu fatigué. Bobenga ngai nde bo mesa ko benga to monana. L'armée des bâtisseurs tissekedistes, c'est le premier mouvement dans l'UDPS. Oh, Moutasalango a Sengambon et pas fatigué. Ils en ont 22 communes. Ils en ont Équateur. Oh, il y a tout le monde qui a photo, il y a 10 000 $. Bilobelo boloba ngana ke na senga Fatimbo. Fatia pe sangande ba soulagement na vandana. Apesa ngambongo poza mbongo. Na omona epe sous lobby. Lobby na ko lakisa bino ke bukonzi ya Fatia za ya biso na olata couper. Pobo mona ke na kenda na sandal. Autorité na aza compagnon nanga. Yo mona ate so amoni ngande asepela. Atindi batu baya otala ngana masina. État de santé ndeni na yo. Bon loboko eza na moi problème Bon ba combattant babuka kyango. Bon on va retraiter. Voilà, merci. Nous sommes arrivés à la fin. Merci. Nous ne pas te prochainement. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC One Television. ABC One Television. Actualité sportive, le football, boxe et autres. Actualité religieuse en RDC, en Afrique et le monde. Actualité culturelle de tous les pays africains. ABC One Television. Les leaders en actualité, c'est ABC